Bonjour, bonjour, na balandi na biso nyonso bolanda kabiso na chaîne na biso les amoureux de DTV. Eza chaîne moko Mama Sephora du ciel de prix Europe. Yende azali ko préparer bana na Nzambe pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Awa tozali na rond-point Ezo sur Prince Université. En tout cas, toyaki na caméra na biso les amoureux de DTV. Kota la bandela vraiment et baby. Prince Oekenda ti campisi. Mais bilo mo botala mabulu. Même desa esete kolekate. Même trois pinés moi le kanandela o ezate. Ndela ya référence ya munene boendela ya munene mais baby mabulu. Trois pinés kolekate. Moto kutu ele kana ba difficulté. Desa esete kolekate. Bilmo botala ndenge nzela baby nzela mabulu tozane langate me ba mai na nzela mabulu bilmo botala boka ndenge babita na biso ya rond-point Ezo ndenge ba lobby na micro na biso ya les amoureux de Dieu TV. Papa na tozonyo kwa mondire tozana mboka papaya mais oyo eza mboka na biso moko ba congolais mboka oyo place oyo ezalaki mukie babongisaki ngaka le président aya kotala place ndenge basala université oyo agricole awa donc bana président leka basundola ti lelo nzela etima miti ndenge komi boye c'est combien des années ngo tokende donc bakipaka biso suti donc tali ngo bango te bamwa neti makamwa neti tali bango te mais nzela oyo bataminene babando leka bakima basundola biso ka boye makama nzela basundola biso ka boye biso toko fote na babuzobo te babuzobo boye tosala bamikama mike osalama te soki babongisi biso mboka tokofote bazosala banzela c'est bon mais babongisa mpe banzela na biso akala université eza ligne principale bande banda boye tie mata na campus mais bazosundola ngo ka boye tozocomprendre te soki ezali. Merci papa. Bote bon à vrai dire l'autre bakonzi nzela oyo ezaki nzela mo boye koka kozala boye te eza route principale ti Luvanyum nde toyebaka Luvanyum mais lelo koma université nzela oyo ndeti biso toa bachauffeur mécanicien mais tokoma oluka mpe mbongo na libulu mbongo na libulu mpo mosala eza te bakamio eleka te koma kokima ndeti nga azalanga elima mai naluka mbongo na libulu so kamio ekangami totindiki nde tozwi quelque chose mais normalement mosala na biso oyo toyela akoluka ezalaka esu te bachef de l'état na bato basala banzela oyo totomona bachinois na ntongo baya basala bisasa baseni bakei ekimisi bachinois baotozala bakimi bakei pardon ou soit bakangaka nzela oyo omona ingénieur oyo basalaka nzela oyo ndenge asalaka boye ekei badega ok efaki azwa yango tout droiti mpe azwa mbongo akima na mbongo. En tout cas bosala effort bandeko yo bosouffrir pour arranger esika oyo surtout on impose ici le chef de l'état surtout le chef de l'état bakonjo na ye baappartement na ye na bachantier na makambo to basalaka même si baza capable babongisa te bandako ya bato bazobuka bakozwa ata babene bayabwakela biso po tofaire vivre ata tozwa ata respiration boye ça ne va pas bato bakwela bamai omona moto akokende mosala il tombe dans l'eau c'est pas bon donc en tout cas ensuite et pour tout baya baluka solution avant bon eza vraiment po biso nde tozosala mosala awa boye neti nga nalingana konte mosala mais donc moyen ezati toyebi ntina oyo biso toyebi te bango bakonzi yango bazwi pouvoir donc ezaki bango moko mpe balekaka bamona yango nde eza boye mais eloko ya malonga basalaka ezati donc ezaki biso kutu biso moko nde toakosala biso moko tokoma soko ere moko kobongisa so nzela oyo nazoyebi biso ya solo ere moko soki banini oyo basaka ezali totyaka moko mabanga totyaka soko bango ye moko nde abongo toloba nani eza te oyo tomoke to ndenge nini ye moko mpena gouverneur ndenge eza boye nzela ifo filme mpena biamona jatini ngobila ye wana place azali kuna asala eloko moko ti bokotele moko kuna na nini okuna soki na babenga kota Joli Park ye moko prince ni abongisa ata alongwe bazobwaka bango biso tomona bango tuyo baka ndenge moko bango eloko ya malonga basala eza ti so ye moko mokonzi ye moko fati ye moko akoya kosunga biso
aosunga po biso oliaka na kunde abeso point sabe po biso nika bakara musala comme problème po nzela eza bien te soki tolia ndeni bakara nde abwe bakara comme okima kodevie moya bakara bimaso na liboso kota kapela kuna ya yo eza ti donc nzambe kaka asunga place bazali baotia mwa lobo eloko nyonso ayaka koloba yango wana. En tout cas, balandi na biso, babone na biso, bomoni tolakisi bino Prince Yezo sur université ndenge ekomi nde bomoni na ba image na biso na chaîne na biso les amoureux TV bomoni Prince ndenge ekomi mabulu ba mai donc bino bomoni ndenge Prince ekomi epesi pasi mingi pona Prince ndenge ekomi Prince o ezali bato belé balekaka na Prince o papa na biso Fati bato belé balekaka ba étudiante même ba kondi ba mituko yutaka ba Congo bamatadi kibala ezaka na référence ya Prince oyo Prince moko Prince ya Ezo sur université ndenge e baby papa Fati tela biso likambo oyo ya Prince oyo sunga penda peuple sunga peuple le peuple d'abord sunga peuple pona nzela oyo nzela mo référence ya munene ba étudiant non tikoloba awa balika kaka na Prince oyo kaka nzela moko o mituka zota même donc mboka ba Congo référence ka Prince moko oyo yaka na biloko papa Fati sunga penza sunga biso nzela ebonga ba 3 pines zo lekate ba DCC zo lekate donc en tout cas ba takoto ba comme na difficulté makasi po nzela ezate to bongisa biso nzela o papa Fati béton bongisa la biso nzela ya université nzela ya rond point nzela ezo papa Fati bongisela biso toleka bakinda ba classe banzela wana ba misala makambo belé nzela wana eza nzela kitoko nzela ya malamu o tozoleka biso nyonso tu na Congo awa papa Fati obongisela biso nzela le peuple d'abord papa Fati béton ezala kinga sœur Karine Mingata na pesi bambote na babole na biso nyonso tu babone na biso bambote ebele bo s'abonner na chaîne na biso oyo les amoureux de Dieu TV bo s'abonner bo partager ba vidéo na biso oyo